Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, tu as bien fait de venir dans l'intercession du soir avant de se coucher en paix avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous allez, bien-aimé dans le Seigneur, na pesio mbote, na kombo, na Yesu Christo, yangonde, liboso ya kokende kolala, ezali tango, ok, ba sakanaka nango te pete butu, ezali tango malamute, ezali butu, mutango malade ya kamakasi, ezali butu, batu bakufa mingi na butu nde ba mibi babimaka pona ko boma batu, na butu nde ba ndoki babimaka pona ko boma batu, yango nde na butu milio mingi e operaka tango tozali kolala tango l'esprit na biso ezali kosala te, zokomi na lita ya inconscience totale, ya ata kutu likambo eleki pembeni wana oko sentir yango te, oko yeba te makambo ndenge ezali koleka. Yango ndeko na ngai no micro ya pokwa lelo ezali wa bino mote Philippe uta na mboka ya Belgique. Yango nde na yepete to bondela na evite soki ozali kovanda na mboka nini ndeko na nga, yango nde okoma atana na ba commentaire mboka nini oyo ozwami ndeko na nga. Ocha na commentaire na chat te, na chat ekoleka nango mbangu, mais otala na gauche ya video na yo okomona rubrique wana ya commentaire okomike ngai boye Marie na mboka boye papa na Zolanda tozali wana. Yango ndeko na ngai tango ozali koya yo moko te, benga pe ndeko nsusu Nzambe abengi yo teke, abengi biso tozala ba inactif te, asali biso nyonso ba sacrificateur, ezali koloba batu nyonso esengeli tosala. Yango tango ye na ministère o zala na tâche moko, zala na lika moko oyo kosala po ete Nzambe asepela na yo. Soki nano sabone te, sabone na yo ndeko na nga, ba sabonaka pe bala moko soki osala yango, mais soki na clochette wana ya notification, soki oso klika likolo na ngote ndeko na nga, yango nde makambo susu ebanda oleka okoyeba te mpona nini mpo soki kaka osabone kaka YouTube aponaka kaka kelke batu atindeli bango notification, mais ya clochette wana ezalaka obligatoire, ezali ke automatique ndeko na nga. Yango bien-aimé dans le Seigneur, programme na biso ezali ete toko adorer Nzambe peut-être ya kana kite, toko adorer, toko louer Nzambe, toko glorifier Nzambe, toko senga pardon pona mabe na biso. Donc toko leka une grande partie ya intercession pe toko yoka liloba na Nzambe na sima koyoka liloba na Nzambe ndeko na ngai toko bondela kotika butu na biso na maboko ya Nzambe, tolala na kimia ke peut-être tosito mitiki epai na Nzambe, kolala te ndeko na ngai po ete mungu na yaka ete alalisi yo pongi okomona boye keno na chamutu boye oye kolamuka ba 1 heure 2 heures o priaki te wana nde opesi nzela bamibi spirituel bakota na bomoi na yo basala oyo olingi. Elingi koloba ke ntango tozali koya boye tozali kokanga baporte na biso, tozali koverrouiller yango ete mungu na akota te, ameka kutu te. Tango akomeka kutu akuta mupanga ezala sans pitié. C'est la prière à ne pas négliger, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas manquer, comme manquer yango te de konanga et ezali malamu ete otobondela. Yango nde zuatana yo de konanga benga pe bande konsusu, partager ata batu mibale batu misatu au nom de Jésus. To bandiko kumison Nzambe oyo abateli biso uta le 1er janvier timkolo alelo. Est-ce que vous allez maintenant na pokwa lelo to kumisa le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu qui a créé des choses visibles et invisibles, l'incomparable Dieu. Nzambe o azali kosala ete ngana zala na pokwa lelo ndeko na ngai banda kofongola mnoko na yo na maloba oya yo kumisa Nzambe mobateli mala ebele bakufi na mbula oyo. Alléluia, kumisa l'heure est venue où le vrai des adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette heure-là est venue. Natango ya biso batu ya grâce. Alléluia. Et natango ya kala na ancienne alliance ayebaki ko adorer Nzambe te
Alléluia. Lelo Seigneur a commis sa mission sur le sacrificateur yango noko na esengeli et fungwa maka et mondela et ganga. Alléluia. Merci le roi de rois, le Seigneur de toute la terre. Toi qui as créé des choses visibles et invisibles. Au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Nyonso oye salema esalema na liloba yango tokumisa ye soki oza na pema na pokwa lelo ezali pete nzambe nde mutu apermettre eyaya ezala kutu na journée ya lelo totambolaki tokendeki misala na biso tosali nyonso tozali susu na pema na pokwa lelo soki okei na bahopito ndeko na ngai okomi okelama okomona oza malamu. Alléluia. Ata kutu ndenge tozali komitungisa yo ba problème mosusu abetele ye lisolo ya problème na ye ya okumisa nde nzambe oyo abateli ngai banda ntongo na pokwa oyo tika na nkumisa ye yo mpe kumisa ye. Alléluia. Ebele tolamukaki na bango na ntongo ya lelo na pokwa oyo boye bakomi kobengama bibembe bakufi bazali susu vivante. Ebele tolamukaki na bango amoni mpe journal lelo accident ya munene azali na se na basoins intensifs ebele bazali na basoins palliatifs na minute oyo. Alléluia. Mais yo na ngai nzambe abateli biso, soyons reconnaissants. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que olingi omona loboko na nzambe comme un adorateur. Alléluia. Il est écrit que l'heure est venue et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que vous avez la vérité, toi, adorer Nzambe, la vision n'a pas quoi lelo? Alléluia. Au commission, tout le monde na yo, tout sanctifié comme bon na yo. Ngaye longo na peuple na yo papa toye. Vous avez pas adorateur, bisoye yo papa toye. Et toi adoré yo. Ya kokanga makana ba prière comme kaka lelo na ba église kaka nyonso kaka prière ya autorité ko buka ko kata. Mais Nzambe azala posete zo tombola ye yango neti na obiso tozali koya na poko ezali na culte. Peut-être toi adoré to tombola ye avant to kede kolala ndekolanga. Nzala kanata na yo ya ko adoré ye bapsompe ezali ebele oyo tokoki ko adoré nango Nzambe ezebele to banda 145 tina 150 bapsom nyonso na ezali ya louange ya adoration. Alléluia. Kobanda 95 tina ba 117 je pense ebele ya bapsom ezali kaka ya ko adorer Nzambe. Alléluia. Mais na pokwa lelo yo na ngai tozozwa psaume pe ya mukuse psaume 117 otanga yo na ngai. Est-ce que oza na bible na yo place ozali ngai pe nazozwa bible na ngai totanga nazoluka yaya nakamba yo ozanga bible yaya olingi omemisa ngai ngambo epai ya Seigneur ukwa ndeko na ngai père akoyebisa ngai yo Philippe nayebisaki yo nini eyebisa bango bazala na bible papa nazoloba ngai yo nazoloba bible na ozali koya awa na culte ya pokwa na bible na yo pembeni na kaye na yo mais oyo ezali pe radio te télévision ezali radio te ntango mosusu verset ezangi ozongeli na nsima ntango culte kosila oye kolanda yango balebe lokola émission awa ezali prière kolanda te lokola émission. Est-ce que osi ozwi ngai mpe nakomi na place wana psaume 117 ezalaka na baverset mibale elobi boye ozwi mpe bible na yo. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tout le peuple. Ozala ozamutu ya wapi kumisa Nzambe ozamutu ya loposo nini car sa bonté
pour nous est grande. Bola mon ensemble. Et Zali Mounene, Tozo Komisayena, pourquoi aller pour la Bola Monae. Et sa fidélité dure à toujours. Il est fidèle. Verset même si nous sommes infidèles, mais lui est fidèle. À quoi qu'on change, vous allez infidèle, mais qu'on a la infidélité, louez l'Éternel. Mais yoka, ozokambamana, un intercesseur, un enseignant. Yoka sikondenge, ndenge tokoki kotanga verset au malin. Tant que louer, on dirait que va tout sous. Non, Psaume 117 verset 1. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel. On dirait que louons l'Éternel. Nous toutes les nations, biso babi kolonionso, célébrons-le. Nous tout le peuple, biso babi kolonionso, car sa bonté pour nous est grande. Loué. Sa bonté, il fallait que sa bonté pour eux est grande. Non, sa bonté pour nous et sa fidélité dure à toujours. Louons l'Éternel. Yaya, ce qui vous a dit, un adorateur boyé, au commande à mon ensemble. Quand il était Zalaka attaque jour surtout au moment que rien ne semble marcher, ou bien au moment que vie de prière est quittée, au moment que vous avez qu'on priait, mais Zalaka n'a pas prière personnelle, aux 45 minutes, il y a quoi adorer Zambé Kaka, vous allez quoi adorer aux autres temps, psaume, la invitation qui n'a qu'aux attend, n'a comme la binongo, n'a sina komango déjà, psaume comme la 95 qui n'a 117 union faisant 4 ans sous lui balé mais ça tombé ou tu es à louange mais union soit là il y a louange et adoration mais de 145 à 150 wana union soit là et zalika pour na ko louer ensemble yangonde tina oh Seigneur alobana David l'homme selon mon cœur muto ayebaki ko toucher mon Nzambe ba prière sous to touche à sous Nzambe te ba prière to luka sous la présence de Dieu te ko bakaka buka kata moto mais ndegeni présence Nzambe ko kita na ba prière na yo ndegeni na adoration na louange. Alléluia. Ça et puis to ba diko senga mon Nzambe Nzambe limbisa biso na nyonso to sali pendant toute la journée. Alimbisabiso, nous sommes tous tes enfants. Si tu gardais les souvenirs des iniquités éternelles qui pourraient subsister, mais, alléluia, mais le pardon se trouve auprès de toi. Alléluia, afin qu'on te craigne. Alléluia, dès qu'on a eu, comme sous Ali, bon de la kate, kokendete, na ba sujet sous bisonyon soko kandenge mukambiazo kopé sa sujet, bisonyon soka kandenge moko, yangonga na zana posa a été au vandi langai, au yekoli, au yebikeno, et prière yalisanga et kendenge boui. Alléluia, papa. Tu as été offert pour mes péchés, mais tu es ressuscité pour ma justification. Nekonanga to biso batu kutu ya tangu ya malam. Tant il y a grâce en Zambé, Yangonde, Hayaki pona ko justifier, biso papa justifier ngai na poko alelo, nazadinte, afuka maliboso na yo, nazadinte na kamba peuple na yo, papa, na maloba nyonso, na ba makanisi mabe otoza na ngo na mabe nyonso na zana ngo. Ya, batu akala bazaki na tangu ya mibeko ou bien otosu bien otosité. Mais il y a biso grâce, c'est grâce à moi nous serons jugés sévèrement que les kabatu ya tangu ya grâce. Et que les kabatu ya tangu ya loi. Attends ya tangu ya loi, ils allaient qui otosité. Ma belle fou moi mais melio bien moto witi likolo tumbio. Batu alinga basila. Soki grâce te ndekonanga. Alléluia papa. Osopa makila na yo ponanga. Justifier nga na poko alelo. Au nom puissant de Jésus-Christ, Sokolanga et papa, nous allons invoquer le sang de Jésus. Et Bodeli ya makila, Ozanga ngote makila nandako, makila na ministère. Oh, alléluia papa, puissance ya makila, et couvrir na peuple na yo, pena, et famille na biologique, et makila na yo couvrir ndako. Oh,
na trempe nyonso ezali yanga finance corps âme esprit na makila puissance ya makila tozoko invoquer puissance ya makila Yesu Christo asopa makila na yepete et biso tobika il a versé son sang pour nous racheter. Alléluia, puissance ya makila ezala partage nanga nandako. Alléluia, puissance ya makila la meli makila o la meli sibala nanga et neutraliser nyonso ya mabekati nanga etina misisa dans tous les organes de mon corps. Alléluia, ya puissance ezalikat na makila Yesu Christo invokaka yango tango nyonso makila 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 Yesu Christo na banzele nyonso zotambula na ndako nyonso bisika bana nanga bazali makila Yesu couvrir famille nanga mobimba. Le sang de Jésus. Alléluia. Makila Yesu couvrir ndako. Au nom de Jésus, il y a aussi la victoire dans le sang. Et to comment qu'on vive, via que victoire te hebele. Zabana nzambe comment na que situation ya malongé ça te ya déclaraka la victoire que dans le sang. Alléluia, na bechek nyon swezalikat na vie dans ma je déclare la victoire. Alléluia, na maladie na déclarer victoire. Alléluia, Hosanna mbokana. Alléluia, makambo ezotambula malamu te mukande za te déclarer la victoire que dans le sang. Alléluia, tozala tu as foi et tu as prière. Alléluia. Puissance ya makila, 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 Yesu la victoire qui est dans le sang et dans la partage nanga, banananga, na famille nanga, et de foyer na yo, déclarer la victoire. Et te éviter makamni nous ezali koleka na monde des ténèbres. Mungu nazali koluka ete a quoi sabiso apanza biso la victoire likolo bandoki nyonso ya famille nanga. Et la victoire, l'école à Satan, l'école à démon, au nom puissant de Jésus. Balonga qui peut na makila, makila, oh, échanger te, makila, Jésus Christ. Ozo kandenge pierre, andenge tozo kende nango. Yaya atayo mokobo banda peko kamba pierre nanda kuna yo bien. Soki ketam sous contre-temps. Oko kozwa kaka ke yo moko kambi pierre. Ozalaka ba yo ki kakate. Alléluia, makila, na Jésus Christ, makila, la victoire. Nambula oh, natango mikolo etekale peut-être aussi sapembula et victoire et accompagné nga. Alléluia, oh na zuite Seigneur uta na ebande la mbula tilelo papa nanzela la victoire ezalikat la makila Yesu nazwa yango au nom puissant de Jésus-Christ. Et le meilleur, ça y est, toujours belle, la moule, nous sens tout ensemble, l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, on comprend de ma cambazambete, sans l'Esprit de Dieu, et on a la conscience pourrie, alléluia, il y a que les cambriango et alimabe, mais yozo tombo kakaka, et thermomètre, il y a ma lampe, on a quoi que aux ânes, Saint-Esprit vient aux ânes, botombo, alléluia, so zaka mo tombo qui tire l'eau, voilà. Saint-Esprit azate katina yo. Saint-Esprit azate. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Tango fongola kama tema. Belela ke Seigneur. Napesio mon tema. Napesio bomo nanga. Pour ceux qui Seigneur aye. Alléluia. Kasi yende Saint-Esprit. Yende mkoro Saint-Esprit. Alléluia. Moulou sang tout dans Zambé. Conduis-moi. Alléluia. Dans toute la vérité. Inspire-moi. Parle-moi. Utilise-moi. L'Esprit de Dieu. Arrose-moi. Alléluia. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde l'Esprit de Dieu. Si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi sur la voie de la victoire. Au nom de Jésus, conduis-moi sur la voie de la puissance, sur la voie de la révélation. Alléluia, je vais te connaître davantage. Touche-moi, l'Esprit de Dieu, change-moi, transforme-moi, brise-moi. Au nom puissant de Jésus, moi je me sens tout ensemble. Alléluia. Bien-aimé, totiki, ça et puis, suite il y a programme, n'a vu ça, pourquoi alléluia, quitte, n'a vu ça, totiki, on a beaucoup dans un, moi je me sens tout ensemble, les autres contrôle, il y a quitte, banda qu'on a vu ça, protéger, biso, contre batak, nyons, et les to sangari, boy, mystère, moko et saraka. Et on a ma bénédiction, ensemble, yaka, on a une prière au coco zangate, autant on a psaume 133 au comona. Alléluia, il est doux, il est agréable de frères de demeurer ensemble. Autant vous allez ensemble, on les zombies ayaka, asopi, mafuta naye, bénédiction naye.
Alléluia, papa, suite au namaboko na yo. Au des alanabiso, papa, vous de la bitumba nyonso. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Le roi, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Eh, yango nde ambiance spirituelle yango ok zozanga biso tango tozo koyemba boye la présence de Dieu est là, bien-aimé dans le Seigneur. Nde boyemba na bandako na bino botangaka ba psaume à haute voix. Alléluia. Quand sous zoma ke kambo ezokende bien te de konanga telemaka na prière kinde gauche droite. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, na pesi no moté na kombo na Yesu Christo ngai moté Philippe uta a mboka ya Belgique ndekonanga yango de Luka batunsusu tango zaliwana like na bosala nanu pe ba commentaire yebisanga ce que ozali kolandela ngai uta na mboka ni. Alléluia. Comment na gauche ya vidéo na yo na place ya commentaire ala komana ke ngai Philippe naza na mboka Belgique naza mboka boye. Alléluia. Obanga te ndeko nanga et tala pe na droite et la vidéo na yo eza place moko ke ba symbole moko ezali wana mo likolo finango ekotomba masusu likolo ba cœur wana bo pesa ba cœur wana yango nde YouTube atiaka yango ete pona ko protéger pour sécuriser les directs, même bozo salango te de kolanga et ça na droite wana soko fini place que motema wana ezali omona ke ekotomba wana likolo etomba biboyo landeli yango siko fini pe ba symbole susu wana ezali mais bozali indifférent de kolanga yango de tokomi na tango ete toyoka parole de Dieu tant tokoka parole de Dieu tokokota na kobo de la susu pe kotika butu na biso. Est-ce que vous allez en bien-aimé dans le Seigneur? Yangonde, tokomi moment moko, yakoyoka, lilo bananzambe. Encore une fois, bien-aimé dans le Seigneur, tokomi moment moko, moment malamu, yakoyoka, lilo bananzambe, lilo ba oesala nyonso, lilo ba oesali, oesali komonana, oesali komonana te, lilo bananzambe, lilo ba ezali nzambe yemoko. Soko oboyi liloba, oboyi nzambe yemoko. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde na ebisio ete nakoya ete na rappela kayo tango nyonso pete ozala na amour ya parole de Dieu. Somba Biblia na yo, tanga Biblia na yo. Edna ezala na mokili soki ke ozali kolia te ndeko nanga okokonda okokufa okokoma lokola bana tomonaki na ba année 80 na Éthiopie batikali kaka mikuwa ndenge tozali komona yango nde ebele sur le plan spirituel nazali consiste boye mpona nini nazali molakisi po ete nalakisa yo ete ebele sur le plan spirituel bazali bakonda kutu mopepe spirituel moke kaka ekoki komporte yo po ete oza na kilo ata moke te tambola na bamapasa oyo mibale la parole de Dieu et la prière. Alléluia. Kolongola mokote ko privilégié mususu te sangisa bango so que lingi reçu sangisa parole de Dieu sangisa yango na prière mibale oyo yango de konanga ezali moko ya ba pilier mibale oyo televisaka la vie chrétienne c'est la parole et la prière de konanga. Alléluia. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes.
nakati ya liloba nde moto esala nyonso liloba nde moto ekokosala nyonso kati na bomoi na yo. Haleluya ndeko na nga soki ozali na yango te ndeko na nga ozali mokufi ozali ke ozalaka etikali kaka mopepe moke ekweyisa yo na se ndeko na ngai po ete yango nde tozomonaka bato mingi bazali kokwea mpona nini mpo parole esenracina te kati na bango. En elle était la vie. Vie autosoluka ezali kati na parole de Dieu. Ezali kati na Nzambe. Ezali kati na Yesu Masia. Et la vie était la lumière de zone. Yango nde ozomona ke ozotambola kaka na mulili. Ozotambola mulili elingi koloba ke ozomona ke makambo ezali kosimba te ezali kotambola te. Nazali kolobela te mpona le preuve ya foi non. Ezali ntango mosusu Nzambe ayaka na baoyo bazali deja basi bakema ete akolisa bango ayaka na ba épreuve po ete eyolakisa ke estce olingi Nzambe ou bien olingi Nzambe te. Mais majorité ezali ke parole evanda te. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ekoki kosalema na bomoi na yo kaka na nzela ya parole. Et la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Alléluia. Ténèbres, yangonde, tant que makambo simba te, ok de boyezo que ne dit bien te, et de kolanga ponani au vendi sa parole te. Na zo bisayo somba Bible, ozo somba Bible to zo ka sake muto azo kanga ka Bible. Ozo ko kwa te akota na matemba moko ka makambo Bible ya. Yango fondement na moko te ekoki kote de mo sans fondement. Sans base, yozo linga ke ba chambre, yozo linga ke oko sa ba marbre na kata ndaku na yo, mais fondement ezakenda ko côté de mela. Fondement c'est la parole de Dieu et la prière. Et on dit bozali komona te, bozali koya poko nyonso à moins que contre-temps et salami ndeko nanga. Alléluia. Mais nyonso nazoganga oyo ezali nazali ko inventé te otanga na mukanda ya Jean chapitre 1 na ebandeli ya Jean wana okomona makambo nyonso nazoloba ekomami kati na Bible. Mais à tous ceux qui l'ont reçu na ba nyonso bayambi liloba. Alléluia ndeko nanga yo yambi liloba na Nzambe. Alléluia. À ceux qui croient en son nom, et il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Allez, mais yambi, yango de konanga ce que vous allez so yamba liloba. Est-ce que liaka yango mikolo nyonso wana. Alléluia. Wana. Alléluia. Bazali kondima na kombo na ye, kombo Yesu. Après ça bango bokonzi ete bakoma bana na Nzambe. Ya soko komi ya Nzambe, yango de sécurité ya Nzambe, loboko na Nzambe, protection ya Nzambe, bénédiction ya Nzambe. Ya ebele tozali kati na église, mais kati na Yesu te to botami na marité, to botami na makilate, mais to botami na volonté ya Nzambe yemoko. Wana na zolobela ezali na physique te nekonanga yo kanisa ke to botami bongo po ete docteur moko akende pas maître alobi ke Seigneur sikonga mikolo boye tata mbimba boye na okende sus na kota sus na ibunga mama botanga ya yebi ke Seigneur azolobela ngo na mbotama wana ya molimo na yo pesa ngo epai na Nzambe fongola motema pesa motema belela ebenga ye akota kati na bomo na yo. Mais na pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur sans plus tarder. Marc chapitre 9 verset 23. Marc chapitre 9 verset 23 et le Bible. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Et donc, mon côté, ils allaient impossible. Et à Moutou, Azali Kondima. Toyokaki, n'ala fa passer. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur, dans Matthieu 19, verset 26, que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Nous sommes aïe dans mon pays, aïe tout est possible aussi à celui qui croit. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Yango dekonanga. Kozala mutu ya doute te, kozala mutu ya motema
likundu te, motema libanga te, mutiaba tembe te, mutiaba doute. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ah ouais, ezalini. Tango nde soki ozali mwana mayele ndenge topesi boye tango yo kotikala. Kotanga ka verset ka moko te, ozwi kaka chapitre 9 nyonso ya Marc otangi pete okola. Ah ouais, comme dans le verset 17, tozali komona tata moko ayaki na mwana na ye epa bayekoli. Ngone yoko kende kotanga obandela na verset 17. Mwana wana tango Seigneur azalaki te aye akuti batu azolo baloba. Alobi bozali ko discuter na nini. Alobi tata na yaki ko lukayo awa na kuti yo te na kuti bayekoli na yo. Na yaki na mwana oyo ke babondela azaka nani na molimo moko alobaka te, il est muet alobaka te, mais akoyaka na mai, akoyaka na moto, molimo wana ekoyisaka ye na mai, ekoyisaka ye na moto po ete eboma ye, mais na yaki na ye epa bayekoli na yo ete po ete babenga na molimo oyo, mais bakoki na bango makambo te, bakoki te. Alléluia. Seigneur atali bango avec bino yo kutu na ozana bino titango nini wana de ezalaki ke bazalaki nanu na Saint-Esprit te lelo yo nanga toza na Saint-Esprit wana bazalaki ke Seigneur présence physique. Alléluia. Abina kozana bino titango nini. Alléluia. Abengi bango ba incrédule, abengi bango race d'incrédule. Alors jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Allez, boya na mwana, boya na mwana. Atali tata, alobi ke makamongo banda tango nini. Alobi ke banda bo mwana na ye tata. Mwana oyo ezali ke bakwe milimo ngwe ko isakaye na mai, ambela mai akufa ko isakaye na moto, azika kufa. Milimo wana. Soki esali bongo mwana ngo akomaka makasi, agangaka makasi, abaluka wana se tata. Yango nde place tozali lelo na place ya Matthieu 9:23. Seigneur atali tata wana alobi ke si tu peux soko lingi, tout est possible à celui qui croit. Ya fongola yango na teraka binongo tango nyonso la foi. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ce que vous allez me kondima. Nyonso zombe akosala kati na bongo na yo pete zombe ayako vanda kati na biso na nzela ya Saint-Esprit. Avec aussitôt le père de l'enfant se cria, aïe wana gandi, je crois. Viens au secours à mon incrédulité. Comment tu as besoin d'incrédulité? Ozo semble me doute et vendre. Ozo semble me tant sous singa na loketo. Ozo semble me ozana nu mutu ya milangwa ozana mutu ma incrédulité yango na pote. Soki question dimela opesa vina yo mobimba et pas une nzombe ete yemoko akamba yo de konanga. Pourquoi lelo? Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tata le vu que moi na zo souffrir pour moi na oh papa je crois. Alléluia. Bible le vu que Jésus voyant accourir la foule menaça l'esprit impur batu baye baye ko ba ko kité to tala yepe est-ce que robenga le mulimo ngo tala batu aya kozala na foi na yo ke pona batu mais ala na foi na yo na connexion wana na nzambe. Alléluia. Seigneur a gangé le mulimo wana esprit impur et muet et sourd. Donc ezala ke ayoga raté alobakate. Je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus qu'aux ongles à ressusciter. Zala pena forana. Seigneur a sapé sa vie son pouvoir. La kobenga na milieu mabe. Tant to benga na ko benga ni benga ni to zangi saka ko ba ke ko mulimo ko zonga ressusciter. Ezala malade bima. To suka kaka wana. Mais Seigneur yemo kwa lobi ke ko zonga ressusciter na kata mwana o. Ko ezali mitindo ezali ordre. To tangi na yo teke na mukanda jambe de bike ba audience bandimeli apesi bango ba bazali ko kwa na kombo na ye apesi bango pouvoir ete ba ko mba na nzambe to ko mba na nzambe yango nde zala na forana ya ma problème nyonso ezali ko ya liboso na yo. Il faut ko telemela yango, il faut ko lobela yango, il faut ko gangela yango,
ete eya lisusu te. La foi. Peut-être ceux qui ça, exhortation na biso pourquoi les lots, bien aimé dans le Seigneur, mukanda oyo, en pesarabino en autant, nyonso, Hébreu 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, des konanga okobalate, libala oyo ute pa na Nzambe okotambola mateli pambole wete pa na Nzambe okomona loboko na Nzambe te okomona protection ya Nzambe te. Sans la foi tango longola libanga katina motema na yo ndima kaka ndima apete azali oyo afutaka ba oyo ke balukaka e luka Nzambe ete zala sur na yo na fa na yo ke na ndimi ata mpepe soke ye ya ndenge nini. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien, rien. Peut-être comment en Zambé, aye kovanda kati na bomo na biso. Amour de bien-aimé dans le Seigneur. Maké oyafa na ko continuer. Na ko continuer, bien-aimé dans le Seigneur ko exhorter yo. 15 minutes na biso elingi ko kapete aussi sa exhortation na biso pourquoi lelo. La foi. Et dit que la parole de Dieu est vendacati na yo. Que zala mutu atebete ata maladie ezala yo moko moi malade ko bangate zala la foi de konanga. Ata wana yene bike moi aussi je crois. Est-ce que tu me connais pourquoi les lois ko ba que je crois je vais me marier. Je crois que ça va changer. Je crois que ça ira. Alléluia avec Jésus-Christ. Ça ira bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et que malam. Je crois que na kozo pe mukanda nazali kondiwa ete e mama nanga ko bika la maladie wana zala mutu ya foi de kuranga bonde la paix pour la batu kozala na incrédulité peut-être aux habitants son pouvoir wana il te connaît tenir na pourquoi lelo tata wana yaki. Alléluia. Comme ce prochainement toko ya ko yekola ndenge agangeli ba yekoli ya lobi ke bango pe bayaki na simako tuna pona nini tokoki te on a des temps sous la fois prochaine tu vas continuer place wana mais à lobi na bango ke race d'incrédule la incrédulité tozoka pe ba biloko ebele oh Jésus azambele oh Nzambe wana bitsa Nzambe la bilan ko koti sango na mato ite tant sous vie na yo ozomona ke zokende contraire ya ozali ko luka ya diable te akoya amplifier yango zomona situation comme désespéré. Non, bien aimé dans le Seigneur lokola tatawana. Donc il faut la carcota ba pito nyonso izosimba te yango tango yoki sango ya Jésus Christ yango de ayaki yango de na yekote yo Jésus Christ nimela Yesu Christ akufa pona yo pona ngapete abikisa yo kombona Yesu sauveur. Est-ce que tu peux quoi aller à Tobanda Kobondela na pourquoi les autres comme si Nzambe on a exhortation pour la parole haute yoki. Allez, merci Seigneur pour ta parole. Que ta parole habite en nous abondamment, que ta parole habite en moi abondamment, que ta parole habite en moi dans toute sa grandeur, dans toute sa révélation. Révèle-toi Seigneur, je vais te connaître davantage. Au nom puissant de Jésus. Merci au Père de gloire, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, tu koyokali le bon ensemble, mais ça y est plutôt allez kobonde là. Na mukanda Matthieu chapitre 15 verset 13. Matthieu chapitre 15 verset 13. Jésus répondit: toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Ah, le but que plante nyonso o tata Nzambe a semete a planté te toko pikola yango de konanga yango de moko na moko azali ko banda ko bondela pona ko pikola mais liboso ya ko pikola mais belela nano Nzambe nano aya ko banda kati na bomo na yo ya attention bengaye ata sakota na ina sala kongo presque chaque jour mo dimi nyonso il faut payer salango pour renouveler fanayo et pas dans un kolo na pesio motema nanga kolo yaka vanda kat nanga kolo sala
kati na bomo na nga haleluya zwa contrôle ya nyonso na nga ya pete soki nkolo azwi contrôle na yo ndeko na nga basemanso nyonso wana ya motema libanga na ekolongwa haleluya nkolo napesi yo motema napesi yo bana na ngai mpe haleluya nzambe evanda kati na mitema na bango haleluya touche biso zwa contrôle ya nyonso haleluya même verset na biso ezali yoyake toute plante wana nkolo moto alobi te plante nyonso oyo tata aplante te aseme te opikola yango au nom de Jésus bandela na au nom de Jésus azali kopikola semence nyonso ya mabe kati na nga pete semence ya mabe soki ezali yaya yango te moto ezokomisa bato ke bazala na matembe bazala kaka mitema libanga bazala ke makambo ya nzambe kutu aza na ye kaka likolo mpona nini étouffement wana na kati na yo semence ya famille aba semence nini mabe kati na nga na pokwa lelo aza apesi biso pouvoir halleluya tokomi bana na nzambe ndeko bondela mpona bomoi na yo na bikoli basemence nyonso mabe oyo nyonso ya incrédulité yango alobi na bayekoli ke race d'incrédule halleluya papa incrédulité evanda kati na ngai te na déracine yango au nom de Jésus Christ yango de incrédulité mutu ezalaka kosopose na foi halleluya mutu azali incrédule azali na foi te halleluya au nom de Jésus semence nyonso misusu ewuti na hérédité ya bafamille ke tobotama na bafamille oyo bazalaki déjà dédié na satan ke mutu moko te ayeba nzambe mutu moko te asalela nzambe halleluya todéracine halleluya lien nyonso ya hérédité halleluya au nom de Jésus Christ halleluya Père de gloire et semence nyonso ya mabe yaya ezala banzela totambola aya ezala bandako tokota oya kokota na ndako ante okota ba ekole mabe milimu wana ye lata yo au nom de Jésus Christ haleluya ba semence nyonso wana ikola yango oyo moko yebi tamususu ezali semence ya milango ya famille ya cigarette ya famille ya hérédité famille mobima bato nyonso bafimaka kaka haleluya semence nini ezali kati na bombo na yo yo moko toyebi vie na yo ndeko na nga pikola yango au nom puissant de Jésus pikola yango au nom de Jésus mosusu ezali ya kanda semence ya kanda ekoetufe foi na yo ndeko na nga okomona makambo nyonso kaka opanzaka kaka makambo nyonso kaka otomboka kaka même là où tu as tort ezali semence wana pikola yango ya bondela napesa bino exemple malamu mwasi ndeko na biso Moïse Matuta haleluya mobali atali alobi ke mwasi oyo ndenge kutu soki oyeba ndenge nalingaka yo soki nayebaka eke ozalaka na bizaleli boye nalingaki nabala yo te yaya to bacomportement mabe wana ezali basemence ya mabe haleluya alobi atomboka te mwasi bato que Dieu bénisse cette femme là apesanga leson malamu biso toza na micro po ete toyebisa bino akende alala na se que cher Saint-Esprit brisé nyonso mobali na ngai azali koreproche ngai papa brisé yango mais soki ezalaki yo olingaki otomboka lisusu olingaki obunda olingaki ofinga halleluya surtout semence impolitesse ekoetufe foi na yo yaya semence ya comportement mabe lelo tozali komona ezala mbasi ezala mibali bacomportement mabe halleluya semence wana halleluya halleluya tozali kobrise nyonso au nom de Jésus tozali kopikola nyonso tozali kolongola nyonso mosusu ezala kaka motema moto halleluya motu kutu nanu kutu barépondre te yaya yo osi okomi mosika yaya semence wana ya bana nzambe te semence nyonso incrédule race d'incrédulité alléluia ozo prier mais ozalaka na foi te nini yango basemence wana moto etufaka foi na yo ozomona kutu ke ndenge toza boye kutu na ndimi kutu ke te ke nzambe azokela nga incrédulité mpe lisusu epa gédéon un guerrier oza ya nzambe nazoba teke kaka bapana bato ke babongana nano te napa oyo bandima mpenza
okovanda boyo ozomona osala boyo ezosimba te crédité yaka ndenge wana yango ndeko nanga osala boyo ezosimba te osala boyo place kaka ke eza facile mpona bato nyonso ezosimba te namoni ondire kutoke nzambe aza na ngai te nazomona ondire ke nzambe ayokaka ngai te lokola Gédéon alobi ke si Dieu pour nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont arrivés, pourquoi copier biso boyo non je vois que Dieu n'est pas avec nous. L'âge de l'éternel mais va avec la force que tu as. Si quand il était là encourager mutumoko yangu na pourquoi les loke ozaya nzambe longola nde doute avec que va nzambe abagisi la force mususu de l'éternel la lobby akaka oyo zana ngwa kaka verset moko zana ngwa na ya et ko renverser ma forteresse yango de tokoya pe na lite wana ke foi na yo wana attaque kutu nzambe ke ya ndegeni ekoki okokoloba na ngomba oke kende ko mibwaka na océan etosi yo si tu sais séparer ce qui est précieux de ce qui est vu, il y a ce qui est kabola, les ambalobi que tu seras comme ma bouche, mais yo sangisaka yo soye bakate que faut na yo zara yo bakate que nini amabeka tinayo. Alléluia. Conscience est à la cate, brisée, inconscience, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur, il y a tout à l'heure que Seigneur brisé, non seulement ma bécate n'a ya, alors au bon de la bande, pourquoi les lots, on dit à Bozali Bosso, il y a professeur, et il y a un don spirituel, tout ça, et il y a un ministère, tout ça, il y a un pasteur, tout ça, il y a un évangéliste, un prophète. Mais biso ata kukutu na hiérarchie to ça tu ya so ba professeur ba enseignant en temps vous allez ko tozo bondela mais ozo ye ko la pe ya mitala nano peut-être non c'est comme possible mitala nano incrédulité elonganano étouffement wana elonga katina. Alléluia. Le commencement Moïse m'a tout à aujourd'hui. Jérémie 23, 29. Papa, ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Marteau na yo papa. Na broyer nyonso, na briser nyonso sous ses ailes et incrédulité ko ya ndengeni. Soki pe ozamu tu apité, osambela kama osamsaka na pité. Pité wana démon wana pité wana étouffé fana yo komika ke okoma na yo kaka ko ke l'église kaka lokola kaka ipari ya pamba osambela ya pamba ata kutu ndenge oyena prière oyena kutu et pas ya pamba wana ni kindumba ifanga. Alléluia. Alléluia. Briser nyonso. Alléluia, qui nous ont sous ces aliotés, les aliments qui l'ont, et utakuna, tozo, briser le lien, il y a hérédité, au nom de Jésus, ya, prière malam, to lukanano, et to bandako briser, to bandako, soto bongi ensemble, ya, yamonde, nyon se koto ça, au nom de Jésus. Même pas démon nyonso, ba esprit nyonso, o ezali simaya, ba plante nyonso, ba semence o nyonso, bengana yango, lokola nkolo a telemi à l'obike, l'esprit muet et sort. Et muet, alléluia, l'esprit muet est sourd, alléluia, bima katna mona au nom de Jésus, elle ne revient plus jamais, alléluia, et sur le champ, il y a bima, et c'est quoi mona, et batuba bangi, toya ko continuer na matière, batuba bangi ba lever, mana batu kuso, abonnement na batu, moni ba passer de ngosala, moni tango a Seigneur en tant que nzamba ye bien ye moko ye a tomboli ka loboko a telemisi mwana yango tango so bondela ya bondela benga na milimu wana kat na ndako na yo. Alléluia. Étouffement wana ezali kutu tant susu et pas na yo te mendako wana ozo vanda ya to sokola kandako to bipoza tina to sala ka ndako ezala propre mendako spirituel na yo ezali propreté ya yango de ko mona ete ba puku bazali. Et la mise de quelque chose, la nyamagnon sur le vendre, bengana, yango dans dakwan, yango de étouffement, envoûtement, et yoka, nakwan, dans solo, il de komoko, kalaming, dans le papa, et dans la couture au bon de la couture, comme tout cas, ce qui canne, n'a pas comme tout, à mon national, là, le coup, on a prié, alléluia, tout est possible à celui qui croit, font la foi, alléluia, mi personne en salon ensemble. Tout ce qui a bien aimé dans le Seigneur, n'a pourquoi il est là. On dit que tu as boutu la vie sur la boucle ensemble, pourquoi nous sommes causant la tête de Konanga, benga pem ton sous de Konanga.
Alléluia, pour être au monde, beaucoup d'ensemble, bandapé, pour servir, pour ensemble, au méritant, vous l'avez dit, mais au bénin, batouté, au prier à rappeler que va tout sous baya. Alléluia. Au prier à côté pour le ministère. Moutou, oh, dans beaucoup, Seigneur, yo t'aime tout le bas. Et mon côté, à quoi qu'on perturbe, pour une abysse. Au nom de Jésus, sécurise notre main, sécurise-nous, protège-nous. Alléluia. Ceux qui osent en moutou à foi, osent en incrédulité, le collab porte. Yangonde, n'engage tout bonde là. Et là, sur le plan spirituel, tout le monde a que c'est par la foi, sans la foi, beaucoup de gens qui ont été costumes, tout malade. Seigneur, on a plongé pour nous, Namakila, na Yesu, Banana, famille, papa, protège-nous, papa, communauté, dans des communions, au pied, n'a pas pourquoi aller l'eau, et ça là-bas, il va y avoir et ça là-bas, il va y avoir protéger, Seigneur, communauté, protéger ministère, papa, au nom de Jésus. Abattons ton colère, annonce-nous de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, est-ce que tu es là, mon frère, ma soeur? Alléluia, papa. Levez la vie sur ma caminelle. Allez, battez la vie sur papa. Ça serait plutôt de la moupanga. Est-ce que vous allez en apprêter au bon de là? L'épée de Dieu. Alors, Bakina Ézéchiel, fils de l'homme, va à gauche, va à droite. Déclare l'épée et batte le main pour que l'épée se multiplie. Alléluia, et c'est dédoublé, et c'est triplé. Alléluia, au nom de Jésus, mon panga, on soit comme Mekangai, papa. Mon panga n'a pas la sans pitié, on soit comme Mekabana, papa. Mon panga n'a pas la sans pitié, tant aux obétana. Oui, mais c'est comme on est. Au bétail, mon condé, on obétana beaucoup. Tant que c'est comme déjà 2000. Mon panga. Go quartier wana baya ko toucher yo ou bien ba choro ya famille baya ko toucher yo mupanga ya papa na ba viol bango papa troué yango o tobola yango ko isa bango au nom de Jésus. Alléluia. Mankila Yesu na ba porte de biso papa. Mankila Yesu protéger ngai, protéger bana ngai, protéger famille ngai et protéger famille mobile. Vous attendez qu'on a prié pour la bino. Bino peut vous prier. Quand on a prié, on a vous prié pour la main. Les gens de battre le peuple comme une biso. Protéger, prier en ayo et protéger naï. Prier en ayo, ensemble à protéger à travers prier en ayo. Alléluia. Merci au Père de gloire. Tout le commission ensemble. On a 954 nabiso. On a pourquoi les lots. Alléluia. Merci le roi de roi. Il y a un mystère des alitantes. Il y a un couteau dans boyende kolanga. Les aliments spirituels, comment on a mis sous thème, il y a une foi en donc l'incrédulité, quand on est au bon de la alléluia. Bataille nous servi, mon si cannabis au papa, au nom de Jésus, merci le roi de roi, alléluia. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, que le Seigneur de Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, et là pour la vie, et pour la piété. Et ndeko moko na bonde na pourquoi les papa azali Seigneur enchaîné. Alléluia, brisez ma chaîne nyonso papa, brisez ma lien nyonso papa. Au nom de Jésus en tant que mon sal na yo kat na bana na yo nyonso semence nyonso ya incrédulité papa na pikoli yango kat na bango bazala batu ya foi bazala batu ya ke ba mamantinda te yango incrédulité muto sala ete okomi kaka matinda kaka okoma lourd. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, Zambé Nangai habite Sayo na maladie, obika la maladie au nom de Jésus. Zambé Nangai a fongo la yo. Zambé Nangai a pese olibala, bala la combo na Yesu, bota la combo na Yesu. Est-ce que vous en avez le sambo na zo prier pour na yo na pourquoi lelo. Alléluia. Angolama, Pambolama, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, et dans tous les domaines de vos vies, dans toutes les circonstances de vos vies, soyez bénis, soyons bénis. Seigneur, bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Vinabiso, échangez, visite-nous, Seigneur. Nous en apostanayo, papa. Sans toi, nous ne ferons absolument rien. Alléluia. Communauté, oh, papa, Kolisayango. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Je le crois, Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Yaya, l'ongle la incrédulité, Katinayo, oh, comme on a été, tout est possible à celui qui croit.
Et l'incolobake, rien n'est impossible à celui qui croit. Ce qui ose en la foi, tu verras la grandeur de Dieu, tu verras la puissance de ce Dieu que je te prêche. Alléluia. Il est vivant, il est au-dessus de tout, il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Alléluia. Dès qu'on a tout comme suka, kozanga te poko nyonso yaka ete bondela nangonga 21h tant sous ba publication nazo sala pona ko sala nzambe ozui yango kaka ozali ko partager na bato sous ya ezali ya mala moko te partager ka mala moko ozala poso pambola matin verset wana na ibisaki bino ba mikolo eleka que Exode 23-25 nzamba le but que d'abord serre-moi et je bénirai ton nom, je te bénirai. Au servir nan nzambe, ngode akopambola yo. Mais soki tozo ya ke to pambolama, yo ko servir nzambe sima. Et zali malamte. Yangonde et dans la finance na yo, beaucoup taba coordonnées financières nyonso ezali na description ou bien au bengibiso notre téléphone toko solo la numéro de compte bancaire ezali, ni compte ya PayPal pe ezali wana. Ou bien ce que Monique Mibalana, moi, ezalité, bengi na téléphone, et biso, n'engeni, okoko sal, attaque quand tozali en direct, boy, Monique a place symbole, il y a dollar, wana, au cliquer les colonnes à yango, au commona batieke, parce que, tandina, ma proposition, misato, cliquer, car il y a liboswana, yango de, au commona montant, et tandami wana, yomoko volontairement opponi. Il y a des euros, il y a 5 euros, il y a 10 euros, il au pony, car en direct, boy. Au moins, la tête est là, ton seul bassin, au moins, que comment, que tu as payé 10 euros, payé 5 euros, et ça, en direct, na carte, il y a crédit, bako, il y a comment, numéro, il y a carte, il y a crédit, au salé, quand il y a carte, son bloc en ligne, au moins, que mbongo na yo, et que les cas, lisungi, pour la moussala, nzambe, pe, akosunga yo. Pourquoi nyonso, il y a 21h, tongo du lundi au vendredi, pendant 6h, el nyonso nazo pesa izali à Bruxelles, pays à Paris, et pays samedi na dimanche, wanande, il y a tongo, tozakana 5h30. Il y a mukolo à lundi, tout bon de la ka, pona mabota, il y a mukolo à misa, tout bon de la ka, pona bana, tout bon de la ka, pona mabala, poete, batuba bala, tout bon de la ka. Pe pona basi o bazali stérile ete babota yaka pe benga pe ndeko nsusu ndeko langa yango mukolo nyonso aposo plus ou moins 20 minutes to bonde la ka pona tina Congo pona bitumba ezali kuna nzambe apesa kimia soki bonde pona Congo soki kimia koti nzamba koyeba ke ba oyo nani masalaki sur le plan spirituel ba bazali kuna soki ba wazalendo l'état kufuta bango ndenge bazobunda na basoda pe sikoyo biso basoda spirituel nzambe akobosa na biso te dekonanga mukolo dimanche wana nde tozalaka na enseignement biblique tant tokomi wana tokomi na suka tokutani susu mukolo alobi pour une autre prière d'intercession du soir au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.